Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Diki n'a donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède, gros coucou n'a abonné tout, il y a Diki n'a vu partout dans le monde ici Kabozali, je dis bienvenue dans un nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout ça. Sans oublier, sponsor officiel ya Dikina TV, héros dans l'ombre, papa na maman ya fondation Dikina, dollar, pound, héros, et le copain bandeko, bon kwanja na franc congolais, c'est du lèche chombe. Yo mto soutien ranga financièrement, spirituellement, physiquement, tikanzambe nanga, ay bana ko pambola yo, bandeko nanga, histoire du jour ezali, moi si boyi après avoir ko ça la partouze. Moi si boye après avoir que ça là partout bande konanga tambwana mokili omona makambo tambwana makoloba makambo komona mokili bana na biso poto. Je vous dis des fois je sais pas ceux qui bazana ba raisonnement ya ba chocolat ba raisonnement na ebité boyo kali solo notre fille notre leki âgée de 27 ans s'il vous plaît. Moi si à 27 ans azala ki ensemble na copain na ye ndenge ezalaka kaka boyebi bana oyo baloba ba français ya milai ba français ba marche longue. C'est pas comme nous là on coupe court au katna mkuse non bana ba français milai balinga koyeba mingi wana o ba mona ka mokili ezalo kwa romain ba mona ka mokili ezalo kwa roman ba mona mokili ezalo kwa film ba mona ka mokili ezalo kwa novelas ye na copain na bande ko vivre pendant 2 ans bazalaka ensemble na copain. Pendant 2 ans, maman dit non, on sortait, il y a de cela 2 ans. Mais chacun de nous avait ses fantasmes. Chacun de nous rêvait. Des rêves absurdes. Boyebi ba rêve wana. Mobali, azarana besoin, alal. Et brou, abimana basimi bali. Moi si azarana besoin mibali basala nini bazoya na mbala moko. Donc eza posa na bango oyo mobali kota sana besoin abima na défi à la fois. Moi si kota sana besoin ki mibali basala nini bete makoda. Donc basolola kana bango bayebi yango bandeko nanga na yebite mukolo wana mo rabi maman Dikina. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que j'avais pris. Oui, j'ai l'habitude de prendre un peu de l'alcool, mais je te passe hein. Je te pas, donc c'était entre. Et puis on a encore discuté en profondeur. Maman, discuter en profondeur. Qui était, il fallait salanine, réaliser et lokoana. Mobile lobi qui était, nga inde fona banda. Lukela nga camarade na yo moko ya mwasi ou bente muto yo yebi pour que ça te gêne pas. Comme ça, moi je vais faire quoi? Moi je vais banda, moi je vais commencer. Moi ça lobi non. C'est à moi d'abord de commencer et tchétchéri. Pour votre information, copain de konabiso ya mwasi azali 50% mutu mwindu 50% mundele. Donc papa na ye aza mundele, papa na ye azali portugais, maman na ye azali congolaise. Écoutez bien bande kunanga kwiti elobisaka kwiti ça pe batu babisalela ebele bande konasa kwiti bazui compromis kete babandana na mwasi kopa lobi na mwasi na ye na copine na kete yo siko kende ko sala nini kende ko zwa mobali oyo moni ko zala na à l'aise parce que moi je vais pas quand même que non j'appelle un de mes amis pardon et ko sala penza malamu te yo zwa mobali oyo moni ozana à l'aise bandeko. Notre sœur de 27 ans a quelque zwa copain oyo ya ye ya bomwana copain oyo mobali na sa la kaizuwa bandeko boyu ba relation ezala ka solo la kana mwana mobali moko boye. Hein? Ozakana tite maestro na yo depuis Londres bo solo la botanga classe et tout mobala ça la kozuwa yo lobaki non y a rien on est juste des frères on s'est connus depuis l'enfance et tout bon yebi ba relation wana bandeko mobali alobi na kendo ko kasi mobali bongo biso sala nini to beta magoda mibale bongo yanga pe ko yana ko beta magoda basi mibale ye mobali amona ka ke kozwa ka camarade na ye wana ya bomwana o mobali na ya salaka zuwa bateko ake ko sala nini ko signaler camarade na ye camarade ezandenge nini ko peza awa boy ya nanya boyaka bano ya biso mito etonda ba mpese nzoto etonda ba sentiment nzoto mukusa mboa akende ko kwanza na mire bongo ya muta ko kwanza wapi ya on doit la gratter. Suivez l'histoire.
Ndeko mobali, alobi, oui, je suis d'accord. Ndeko na biso, moi, c'est notre fille de 27 ans. Quand je dis 27 ans, là, pour comprendre que 27 ans, déjà, moi, c'est ça, Koli. 27 ans, ça déjà, na libala, na bana, misatu. Si c'est pas D, si c'est pas moko. Donc, autant il peut université aussi ici. Donc, bref. Ndeko mobali, a se porter garant. Nga héros national. Je suis là, à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Je serai là. Bandeko, bapesani rendez-vous ya kosala nini ya komugu, bapesani rendez-vous ya kolia mwamba, bapesani rendez-vous donc ya kotuta na nzoto na nzoto. Hey, boyebe eloko bongo esengaka moi komela po bongo kota na trouble na bien. Alors, si tu sais que ce que tu fais là est normal, pourquoi tu dois prendre de l'alcool pour que tout ça se passe bien? À ce qui, boyebinga moko abino, la femme a plusieurs casquettes, balobi li solo ata mutalibo makobeta mais analyse et puis ça melika basa mayele na mibala mayele toleki wana. Nabi, mais si ce que vous faites là était tellement normal, pourquoi vous devez cocoter cet esprit de prendre un peu d'alcool pour que bocha bongo na trouble? À ce qui azangi réponse à kopé sanga bandeko. Les jours J, les jours où il devait que tout en abamboma, les jours J où il devait qui bachaye na mutalaka avec des mibali. Mibali wana copain na ye moko, copain na ye intime, oya mobali, na copain na ye ya kikamaradi. De bakutani wapi? L'appartement ya mwana na biso ya mwasi. Voilà. L'appartement ya mwana na biso ya mwasi na mbetu na yepe. Donc balie bikete ndenge za bo biso mibali to kusangela mwana ya mwasi ye moko. Bande konanga. Elle aussi pour na kozala moi sexy. Ya nabi moins de détails. Oui, je me suis arrangée. Nabi quand il te dit tu t'es arrangé, cela veut dire quoi? Oh non, maman dit qu'il a un peu de lingerie, un peu sexy, on se rase là, et puis voilà, on se fait frais. On a bien, d'accord. Donc toi-même, tu savais que tu vas passer au tatami avec des hommes. Bandeko. Et l'autre, il salima qui yangwana. Moi, on a bisu à 27 ans. Babimi na mibali. Nambala moko. Donc, il va bêti par 20. Na yebite 12, te ya 24. Copain na ye. Na camarade na ye ya batutani bambuma donc ba filme wana oyo bango ba mona ba sali yango na nzoto ya mwano ya mwasi ya 27 ans soki waya za na sima mususu liboso donc ba sasi ye ko sasa bandeko nanga ba sasi ko sasa ba sala ki o penza ba sala ka ils étaient tellement fatigués que balali na mbetu moko mwasi moko mibali na tuni sikoyo bango wana mibali bande ko simba na te non. Donc attention, une société tournée vers moi et ce qui est grave ayokana ndenge wana te nana tikala ko perdre contrôle te pendant qu'elle croyait que non et s'il est suki ta mobali mususa suki si o mususa zui donc nana koma na niveau ba komisa ki wana te bandeko nanga ndeko mwasa mesana ko lungwa aéroport osuka na wenza liberté mukolo na komiti na ville a komiti na ville botala niveau elle-même a sepelaki alobi maman il que pe singa passe na bengayo on s'est convenu avec mon copain et maintenant là je ne peux plus lui rejoindre, il m'a bloqué partout nalobi etumbaye il t'a bloqué quand? Non, tout s'est passé bien. Moutna moutou, ça qui moi café naye, moi tongue lo kadinge kolia et tout, et puis voilà, on s'est séparés. C'était juste après l'avant-midi, donc ils avaient 11h passées. Et quand elle a essayé d'appeler les copains en question, téléphone isolé caté, le mec en question a bloqué yebisika nyonso, a bloqué na téléphone, na WhatsApp, na Instagram, yaya na TikTok, na ba réseau nyonso, na Snap a bloqué. Et aye koto nanga, maman, qu'est-ce que je fais du mal? Ma bénini na sali, c'était nos fantasmes. Toyokana kike, toko vivre yango. Moi, j'ai commencé parce que oui, dans la vie, il faut être égoïste. Mais pourquoi il se comporte ainsi? Bande konanga, moi, na biso moi si, ayebi lisu munini na salite. Parce que c'est là qui rêve ya mobali, na ya moi si. Mutu na mutu, aza, na posa réaliser fantasme na ye. Siko azo tuna ma benini o ya sali.
parce que ezalaki fantasme ye alobaki neke luka mobali bayokani basali mais comment akoki kobloquer partout sans même dire au revoir. Ce qui est grave, ndeko mobali oyo a ses deux meilleurs amis, même ba meilleur ami ya mwana mobali oyo ba bloqué mwana biso à 27 ans. C'est pour cela elle est hors d'elle. Elle est déprimée. Elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elle a fait du mal. Bande konanga, bo ede mwana na biso na kokoma, atuni, mabeni nyasali, ezalaki fantasme. Yaya, ata papa na yaza mundele, me azana makila congolais. Congolais lingaka te. Katako na ye mutu nyonso simba yango. Azo mona nde bazo simbele katako. Hein? Et tu demandes qu'est-ce que tu as fait de mal? Yaya na yebite. Ndeko koma. Jeune fille na biso. Il y a 27 ans, Atuni, ma bénina Sali. Si elle avait commencé par lui, elle n'allait pas les bloquer ou comment? Qu'est-ce qu'elle a fait du mal? C'était juste le fantasme. Oh yo, parce qu'elle a besoin de vivre. Comme elle a été égoïste, elle avait souhaité que ça commence par elle. Ndeko, Leki, Mwana, Atuni, ma bénina Sali. Kola na mibali na mbala moko. Ezala ki posa na bango. Yango na toni fantasme. Il faut chango pe na nini? Point d'interrogation. Et puis copain nini? Copain na yabo mwana obazalaka tout moment. Moba copain na oyo mobali na salilaka ezua. Ye wana ndazalaki na game. Ye wana ndazalaki parmi bato babetaki magunda. Ndeko moi sazo yeba te en tout cas bano ya baloba ba français belé des fois ba suisa nga mitema. Yango na ye kotuna bino bokoma na se atuli mabeni na sali. Ezalaki kaka fantasme nde ba vivre yango d'elle-même elle ne se même pas ilokoni na sali ya mabe bande ko ba bolingo na lingi bino ya to aimer liker partager to kuna ti to kutani moko bisous bye.